Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Tata mwasi, nalingi nasenga yo bolimbisi. Olimbisa ngai. Naya, na utamboko yebanga malamu. Émeraude. En réalité, naza émeraude te. Nga kombo nangeza Magali. Émeraude te na sens nini? Tata mwasi zela na loba kasi. Ose Émeraude te? Oui. Ngai camarade ya Émeraude. Émeraude carnet ebungaki nga mutu nazwaki yango. Naboyi kobomba siklo na motema na kokate. Bazoyebisa nga na tobela kaka. Pendant 2 ans, oza mwana ngate. Oya nga mwana za. Tata mwasi nasisa na koloba pardon. Namonaki azoteka mai. Ayebisaki nga kaka azovanda na église. Azoteka mai? Oui. Namonaki na basa mai na mutu to sololi pe. Oyebi place mwana na ndeko na nga za yo bombi. Wenga la pombe na ndako na nga. Papa makambo mwana zo beza normal. Na yebi Émeraude te na okaka lisolo ke ndeko na nga kenda kisanga na tika mwana kuna. Ne na salle effort na tini adresse makambo nyonso. Aya. Na camarade ya petit frère. Babanda revoyager na petit frère. Asa na poto. Oui. Ayebi ke mwana sali mabombe na biso. Mission na ezalaki nini? Tantini mission na ezalaki eloro te. Nalingaki anazwa esika na epo. Po biso mibale toute na mboka na mona loko azoya awa na kini eza bien ke mboka yango na moni ke nazwaki carnet wana na yepa na yo ezobangisa nga nde attitude no ezabo na lobe osalaki suni na ndako na nga osalaki nini naza elo mosusu akoloba tantini naobanga nde oyo obetanga pamba oyebaki mpenza omema nga na esika oyo oyebaki yango mobali na yo tantini asali suni ye asali nini tantini kasi na oloba ebonga ye mpe azala awa kasi ndenge na ute mboka nayaki bongo tantini na mboka kuna baza na seremoni mo basalaki epa na ngai nde naza boye nazalaka na milimo oyo ebendaka mibali pembeni na ngai jo mosu yo ozala eteka ndongo okenda koteka bongo na bando osokola basani namonaka moto akangi nga na nsima nabaluka bona otala papa tantini papa makambo mona zoloba est-ce que c'est normal tantini zela mpe kasi nasilisa te osisa ndeni makambo ezali kati ozoyebisanga naloba kasi verite obimala papa tobimani bambala ebele Tantine pardon spirituellement badotaye na esprit moko kati na ye oyo ezoseme makambo ebele oyo moni azosala aza soumis ka ya koaccomplir makambo oyo barite wana evanda ikati na ye ezosala so moni ke beaucoup plus makambo asali eza makambo epena eza normal te ya liboso omona ayibi nano identité ya moninga ya mibale akoti na ndaku ya bato aseme isusu trouble na kati ya Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko bebisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a commis si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vie na ba changer, o bazala mikumba na bango, bo ya nango epai na
nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger nakoki kobomba te bolamu nzambe asali ngai prophète baopportunité mpo na nga clémence ekomaki mpasi faveur ekomaki mpasi me ntango nazongi baopportunité oyo nga nakutani nango nakutani na baopportunité donc motu nyonso aza na besoin baopportunité na vie baporte efungwama bachance esala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine oyo nauti ozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzambe apesi nga bafaveur wana baopportunité efungwami donc badifficulté oyo nazalaki ya kokanga ngai ya makasi modele nzambe adébloka yango nayebaki te ke kozala na bopete boye vraiment délivrance eza vraiment très nécessaire. Je suis une femme, on a salarié business, on a linga makamuna qui est bien, mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas batou, tout ça naza na ba porte fungamaka en tout cas na sentir ngo. Makola mwana oyo zonga normal. Zonga abana kotambola. Bima. Libéré. Na une sous parce que na pesa nzambe merci na makambo asalelinga. Na pesa pe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya et pas na nzambe nde bokobika na dozela bino na moto. Oza Ebele Bogota la Bismo Kili Mobimba. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci pour nos conseils, merci pour nos idées, pour nos évolutions. Il y a émission Oyo Bravo, Jésus-Christ. Na pesi bino longo, n'y a pas matono mingi pour na le lengue, pour pesa rabiso ba idée, to ba kisali sous pour être émission qui est sur liboso koleka. Na pesi merci mingi na sponsor nanga officiel. Jésus-Christ de Nazareth, il y a des sponsors, topona petondima, il y a pesa rabiso nyonso. Tozali nango na barasuki yete toza o tozalité y a appesi biso succès appesi élévation appesi santé appesi beauté appesi na famille liko nango netsaka biso appesi biso pema na bomo ofele to pesi ka longo nya pe merci na lolenge ako sala biso bolamu na lo barasuki yete toza o tozate banengo ba bolingo soki pema o ezaki ko futa soki mokilo ezaki ko futa to ngato soka boni tala mingi bana bopito bakokoya bakokufa mais biso toza en bonne santé eza pona makasi na biso grâce ya sponsor autopona Jésus-Christ de Nazareth. Matoni mingi pe merci na na lingala na français pe un grand merci na fondation Maman Denise Nyakero, un grand merci aussi na fondation Maman chez la Mwanda depuis États-Unis. Maman, je vous salue et je n'oublie pas ton mari papa Stani, pasteur Stani. Un grand merci. Na lo lenge déjà pensé na biso pona ba micro. Nzambe ya mona yo. Na osenga mutu nyonso za na États-Unis, akoya to na Canada. Mutu so za na États-Unis, to Canada, to na biloko esengele yawa ba micro. Donc s'il vous plaît benga biso ozo la biso koli wana, oyo la biso na Kinshasa po bato amata malamu pe basungi biso. Na Canada to za bongo na Montréal, na Toronto. Bato Toronto, bato ya États-Unis na bosani kotuna. Donc bobenga biso et ça papa chic na oya kala mingi te me na ela bino koli nzamba kopambola yo poto sunga po ete émission oyo ke nesusu malamu koleka. Un grand merci aussi na ba héros dans l'ombre na Moni Bongo Denis Mosolo Elias na Bandi P na Thomas Fabien arosala musala kitoko musala makasi pour le peuple de Dieu. Merci également à ma femme Lydie Moukadi ainsi à mes enfants. Mesdames, messieurs, aujourd'hui émission Sikato et susu po ete musala topona ya kotali sabino makamwe koleka na mboka na biso République démocratique du Congo. Lisolongo Zanini, la grande, je vous salue. Bonjour. Bonjour papa. Babé on a kombo ya nani? Kombo nanga Magali. Maman Magali. Kita micro, talenga sa micro. Tenga msongo. Voilà. Maman Magali to yambio na émission na biso Bravo Jésus-Christ. Ezamba liboso tope oyeba kada émission lisolongo ya émission oyeba on lolenge nini? Na yoka kabat balobara pour émission. OK. Bat bayaka awa so baza ba problème bazora solution.
yango pe epousse ngai na ya awa po naza un problème moko eza vraiment ya makasi. Ok. Est-ce que vous avez un problème na yo na peuple de Dieu batuto ba otala biso de partout? Problème na ngai eza boye papa. Napesaki bino numéro ya tante mami. Bobenga tante mami aya awa na Emerald nde na koloba makambo eza motema na ngai. Et me banana ko betala biso li solo nini memio makambo eza nini? E bandaki wapi te problème ngo eza lolenge nini? Motema vraiment ezosala nga pasi na makambo nga nasali. Nazalaki na camarade na ngai kombo na ye Emerald. Tozalaki ne kuna na mboka vis-à-vis ba makambo oyo bandeko oyo s'est passé na mboka ezalaki vraiment ya bien te. Jour mosusu to bande ko ya na yi abetelinga lisolo. Bande ko ya ne wapi? Boutaki wapi bobo ya wapi? To utaki kuna tozokatisa boye po makambo tomonaki na mboka moya kovanda lisu na mboka ezalaki te. Ok. Nde tozwaki mokano toya na nzela moko toya awa na kini. Na nzela tango tozoya nda banzi kobetela nga lisolo. Aza na papa na ye aza na poto, aza na tante na ye bapesaki adresse nyonso akutanaki na camarade ya mama na bango po aya awa na kini a retrouver tante na ye. Na sima nango tango abeteli nga lisolo bongo ngai nasepelaki te. Nasepelaki nango te na yibaki ye carnet wana. Carnet ya place akomaki bani ba adresse ya tata mwasi na ye. Oui, ba adresse nyonso to bakomelaki na kombo na numéro ya tante na ye. Et bon temps wano ya Kinshasa famille kuna ba yebaki kazo yo mona tante na ye. Bon, ye yebisaki nga kaka yebisaki mobali ya mama na bango. Mobali ya mama na bango andimaki. Yango yebisaki nga toya na elongo. Na yibaki yango nazwaki numéro wana na bengaki yango. Pe nakendaki na adresse wana na bimaki na place na ye. Na place ya Emerald nazwaki kombo ya Emerald nga na lataki yango na bimaki lokwa Emerald ye moko. Mais famille on peut battre au monde Emerald te ba reconnaître yete ou bien comment? Batikala komona Emerald te. Ngande mutu nakendaki kuna na se présenter na ebisi bango ke ngai oyo mutu botindelaki adresse bo na bomwana bino ye. Mais Emerald tokutana kana ye na nzela ayebise nga akoma kovanda na église. Ok. Atunaki nga esika nazovanda. Tellement nalingaki te ayeba esika nazovanda po alingaki ayeba mbala moko ke nga nazwaki place na ye. Nde na bomba kaka na boyaka. Na ebisaka ka tokutana. Jo musu na bandeli suko kende po place yo nga nazovanda bayambe nga malamu. Ok. Na zanga keloko te na vanda rapenda kimia. Mais bayebi te sekele nini o nga na bomba na kati ya motema. Ok. Tokutana kina ye na nzela na tante. Na bomba sekele wana na bomba kango. Na tikala jamais koloba sekele wana na miso ya bato. Ndenge na ute na mboka kuna basalanga bikila kila. Nde nazalaka boye. Mobali soka moni ngai akweya kaka. Nde bikila kila wana tango na ye pa tata mwasi mobali na ye. Akome kolinga ngai. Ngai pe na boya kiti. Na ndimai mobali na ye wana. Bozo mana mobali tata mwasi o sa uzaye place ya camarade. Tango ye na ndaku na ye e komi ke bomo linga bimana mobali ya tata mwasi wana. Oui, eza bongo. E bandaki nenya linga yo. Jo mususu tante azala te. Na tikala nga mona ndaku na bando sokola basani. Dans la sokola basani bongo na simana nga na yoki lokwa mutu akanginga na nzoto. Natala boye mobali tante. Oko banga na eloko te ngande mutu naza maître ya awa nazo sepela na makasi toko maka mwasi na mobali tante na bino aoye beloko te. Mon Dieu. Nde tanga yebisinga bongo
abisekele wana etikala ya biso mibale naloba na mutu te nde naaki konzima ye po amema yango esika nyonso tanti na biso amona yango mabe te bokendaka neti wapi so abimisi yo esika nyonso ça veut dire ke bokendaka neti wapi tokendaka supermarché so tolongo wana tokendaka ne hotel boke hotel oui bosali mpe oyo bokoki kosala na mobali ya tata mwasi oui ok après tozongi na ndako osalaka ndeni mpo tata mwasi ayeba te ke bino mibale boza na bolingo depuis okenda mpe kuna combien de mbula boza ensemble na tata mwasi wango esali ba 2 ans ba 2 ans oui oyo bobimaka mpe na mobali ya tata mwasi oui azoremarke te kana nda des fois mpe bosala yango na ndako oui tata mwasi abimaka souvent tata mwasi abimaka azalaka te ntango nasala makambo wana akendaka wapi akendaka makambo ne ya koteka kenda koteka entre temps mobali bino na feti na kati ya ndako oui ok sikoyo ntango bandi kosala yango après ntango na bandi osala yango tata mwasi na biso asambelaka makasi namoni ke ekomi kotungisanga makasi eloko nazosala wana nazolala te nakomomona yango eza pena mabe makasi yango etindai nga nazwa nimero na bino na ya awa po bosunga ngai po koyebisa tata mwasi boye nga moko esimba te semi bato bazala wana lokola bino nde bozala na émission boye bomaîtriser bamakambo mosusu po eza pena likambo ya bien te olingi oyebisa tata mwasi nini nalingi nasenga bolimbisi pa tata mwasi mpona nini mpona mabe nyonso to nga nasali nde nabimaka na mobali na ye nde naya kuna nazwa place ya camarade na nga Emerode sikoyo yo oza na famille te na Kinshasa ntango ozwi camarade ya na place ya camarade famille no baluka yo te bayeba place ozalaka depuis tout ce temps là te balukanga te baluka yo mpe te balukanga te bayebaka mpe te place yo ozali oui famille baza mingi baza na mboka to baza na Kinshasa mingi baza na mboka bon ça va après konjo lisolo après yango pende etungisenga makasi nazaka na besoin bobenga tantine mami na Emerode nasenga bolimbisi mpo nazala na kimia eloko ni etindi osengaka bolimbisi boye eloko ni omoni esalaki osenga bolimbisi bon nde nazolala na butu nazolota bandoto ya bien te bazokebisa ngai wana nani aokebisa yo namoni kaka mutu moko boye alati pembe aokebisa ngai bitubela nyonso to osala mpo ozala na kimia po so otubeli te okufa makambo ekokende na oyeba te bolukela ngai esika tobate ngai namoni tobala no na tata mwasi te tobala no na camarade parce que c'est mieux osenga na bolimbisi na camarade na yo na makambo osala mais avant ton dans sport oyo ya orphelinat chez la Mwanda, voilà, total chez la Mwanda, et puis on se retrouve pour la suite de cette émission. Bravo Jésus-Christ, on y va. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pasité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lumba po oza pesika na bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali pe so lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lumba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti
10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Car ces bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Mesdames, messieurs, de retour, c'était là les spots de maman chez la Mwanda, orphelinat chez la Mwanda, to sungaba na Oyo. Nzambe akozanga te kopambola bino na makambo nyonso bokosunga po ete bana oyo bazwa susu frais scolaire parce que bien sûr que tosungi bango na rentrée scolaire uniforme bakaye mais tikali pe ba frais scolaire yango sport soto ke nango ti fin du mois pour to entamer sikoyo sport il y a fin de l'année, il y a décembre, il y a nouvel an, voilà na bandi batamité malam bazali bako soutenir bana bitike oyo. Nazoki na plateau la grande moi mituna moyé avant tokotsa banengo na biso bazakuna tango okomi ko bima na mobali ya tata mwasi bien sûr a prometa ki yo nini po yo pondi masi facilement malgré que vous avez biloko nsoto ayebisaki nga na kozala bien osombelanga lupango longola biso na vie mboka ba ndeko na nga yo isaki vérité oui na isaki vérité que ngai nazali mwana na binote et tout ayebaki yango wana te wana isaki ete wana na yebisaki bonde ne isaki osombela lupango ayebisanga kaka ya kosomba lupango mpona nga mpona yo asalaki bongo mpo na ndima ye ondima ye oui abe osombela nga lupango na kozala bien elo moto ya mabe ekomela nga babengana nga pete po azo bumba nyonso. Voilà, banengba bolingo tozui ba équipe bazui camarade na ete metata mwasi azali ba ko selanga tata mwasi po ete to meka ko résoudre parce que to loki camarade na ya adresse apesaki ba to signalenga ke bazui ete mais tata mwasi azali akokota po ete to meka ko résoudre problème oyo. Voilà. Si elle peut venir déjà, Denis Mosolo, beaucoup de langaï, tata mwasi. Voilà, beaucoup de langaï. S'il vous plaît, voilà. Mesdames, messieurs, n'enabay que na émission Oyo Moussa la biso zaiko sunga kupanzate. En attendant que la biso ici ka tata mwasi azali. Denis Mosolo, c'est bon déjà, la monia c'est bon. En attendant, tata mwasi akota a bomonier. Tata mwasi la mwa musika parce que babomba qui est abazo convaincre pour akota azolinga okota te je sais pas pourquoi alobi akota na télévision te moya akota ezate et tout exposé et tout pardon moi bon insister voilà toko zelati tata mwasi akota wa tata mwasi la bien okota te je sais pas pourquoi alobi tout exposé tant atuni ke eza nini ba expliquer bravo Jésus nous relata la bravo Jésus c'est bon me convaincre akoya. Voilà, elle peut venir, voilà. Beaucoup de langaï, s'il vous plaît. Voilà la grande, maman Kota. Bonjour, tata mwasi, tantine, tuyambio na plateau na biso, voilà. J'ai un micro, s'il vous plaît. Sois le bienvenu. Tuyambio na biso. Dis-moi solo, ça va? Ok. Donc, quand vous avez dit moi dans la plateau, nakama mpo na moni awa yango ezoleki nango eza nini voilà makambo ya koloba eza mwa ebele na bandi omoni mwana yo azali awa yo ebayingi azali wapi yo abakaki université mais aye na plateau na biso atala makambo esengi na dévoile yo est-ce que oza prête ya koyoka makambo oyo bongo makambo yango bongaka yebisanga na ndako te fo bamemanga awa namona batelevizio banini esengeli te mpo nazala limisa torti na bandi émission oyo epanzala te donc tosalisaka limisa vraiment est ce que okozwa ntango ya koyoka mwana yo makambo na iso tosa mikosuolimoba la grande koso wana kati tata mwasi nazali na besoin ya kosolola na yo me na ndako te
il faut bato bazala pembeni wana po makambo moko naza nango awa so ezalaki kosolola na ndako na ndenge ozalaka kanda nayebi te so nalingi nakelamuka na hôpital to nakufa nayebi te yango moni nga nayaki awa nasengi bapapa basunga nga po babenga yo tosolola biso nyonso to oyoka oyo nini eza ya motema na ngai. Oui, tata mwasi. Soki opesa nga nzela na banda koloba naloba makambo eza na kati ya motema na ngai. Ok. Tata mwasi, nalingi nasenga yo bolimbisi. Olimbisa ngai. Naza mwana yo. Makambo nga naza nango na motema na bomba ngo utakala. Esali déjà 2 ans soko yebi ozokanisa bien. Na ya na utamboko yeba ngo malamu. Émeraude. En réalité naza émeraude te. Nga kombo na ngeza Magali. Hein? Oui, tata mwasi. Émeraude te na sens nini? Tata mwasi zelo na loba kasi. Ose Émeraude te? Oui. Ngai camarade ya Émeraude. Kombo na nga Magali. Est-ce que makambo ozo eza normal? Émeraude eza camarade na ngai. Toutaki me na mboka. Vis-à-vis ba makambo bandeko komela ye na mboka. Na ndenge otindaka moto ya kopesa ye numero. Wana nyonso tu tobande kosolola. Tango tokoti na masuwa, tobande koya na ye na nzela nde abetelaki nga lisolo nyonso. Ke papa na bango aza na poto, tanti na ye, mutabengi ye na Kisasa, apesaki ye na ba adresse nyonso. Carnet wana nga mutu nazwaki yango. Émeraude carnet ebungaki nga mutu nazwaki yango. Naboyi kobomba sekro na motema na okoka te. Bazoyebisa nga na tobela kaka. Soki nalobi yango te na kufa. Magali, pendant 2 ans, oza mwana nga te. Oui, tata. Mwana ndeko na nga te. Oui, tata mwasi. Oza ndoki? Oya nga mwana za. Tata mwasi, nasisa na okoloba pardon. Tobande koya na Émeraude, tozalaki na masuwa tobande oya. Tant tokomi na libongo, lokola nga nayibaki carnet wana, tobungana kika na libongo. Ndenga nazwaki adresse wana, nayaki epa na bino kobima na kombo ya Émeraude. Émeraude, tokutana na ye deja na nzela. Namonaki azoteka mai. Ayebisaki nga kaka azovanda na église. Oui. Namonaki na basa mai na mutu tosololi pe. Oyebi place mwana na ndeko na nga za yo bombi. Wenga la pombe na ndako na nga. Papa makambo mona zo beza normal. Non, s'il vous plaît. Mais laisse le déjà pas comme ça na nzela te. Nayebi Émeraude te na okaka lisolo ke ndeko na otaka kenda kisanga na tika mwana kuna ne na sale effort na tinya to makambo nyonso aya na camarade ya petit frère babanda ko voyager na petit frère asa na poto oui ayebi ke mwana azali mabombela biso naza na identité na ye moko te imagine moko te mais vie ke babika mwana azali camarade ne lokola yebi na tindeki kaka coordonné na nga po mwana ya apatia nifa lipo otake kozwa ye ezalaki nde bongo mais jusqu'à présent tilo na ye komona ye nde moto aye bayaki kokotika bayende kotike kotika na yambi po mwana ndeko na nga na yebi pe te na monika mwana ye na yambi ye
vendez bien? Vous vendez bien? Magali, makambo eza ya solo. Eza ya solo tanti. Nayokosa te verite nde yango wana. Siko mwana nga aza wapi? Aza na église. Oyebi place azali. Église yango nayebi yango. Pe yo vandi na ndako na nga 2 ans. Oyebi place mwana ndeko na nga zola na sika souffrance yo oyebi. Oza ndoki? Oyaki na mission na ndako na nga. Te tantine. Ebongo eza nini? Elo te nayokelaki ka motema zuwa na kanda. Yango wana omoni nasala ebongo nazwaki karne wana nayibaki yango. Mission na ezalaki nini? Tantine, mission na nga ezalaki eloko te. Nalingaki nazwa esika na ye po. Po biso mibale toute na mboka namona loko azoya awa na kini eza bien ke mboka yango wana omoni ke nazwaki karne wana nayepa na yo. Tantine nalingi lisusu nasenga pardon neloko mosusu nasalaki wana nalobi te ezobangisanga nde attitude no eza boye nalobi osalaki suni na ndako na nga osalaki nini? naza eloko mosusu akoloba Tantine naobanga nde oyo obetanga pamba. Oyebaki mpenza omema nga na esika oyo oyebaki yango poso ezalaki na ndako mbolingo bima ndamu. Tantine naloba nazoyoka ntango nawute mboka nayaki moni ndenge obandaki kokee koteka wana ebongaka papa zala awa. Papa wapi? Mobali na yo Tantine. Asali suni ye asali nini? Tantine kasi na oloba ebonga ye pa zala awa kasi. Olobi oza na posa présence na ngai comme so na posa papa ya na esika oyo. Problème yango ezali mpo papa ya awa nga mbona koyebisa eza nini? Kasi mpo makambo yango mpe etali ye peti ye mpe aza na kati ya makambo yango. Papa makambo nini? Ye ayebaki ke yo oza mwana nga te? Te wana te Tantine. Bongo makambo nini su? Makambo mosusu ezali. Loba nazoyoka. Tantine obetanga te. Te na obeta te loba. Papa naloba. Ndenge nawute mboka nayaki bongo Tantine na mboka kuna baza na cérémonie mo basalaki epa na ngai nde naza boye nazalaka na milimo oyo ebendaka mibali pembeni na ngai. Jo mosusu yo ozala ete kaka ndongo okenda koteka bongo na bando osokola basani namonaka moto akangi nga na nsima nabaluka bona otala papa kangi yo na nsima akangi nga na loketo. Na problème yo akangi yo na nsima. Tantine Tantine papa makambo mona zoloba est-ce que c'est normal? Magali papa ka moko mbani papa mama oyebisi nga alobi na nga ona banga te ye esepelaka na ngai aza besoin tokoma mwasi na mobali. Tantine batindeko mission na ndeko na nga te okosinga na loza mwana ndeko na nga okomisula mobali yanga. Tantine zela mpe kasi nasilisa te osisa ndeni makambo ezali kati ozoyebisanga naloba kasi verite te. Loba nazoyoka loba papa loba papa aloba Magali. Tantine bamo oyebisi nga bi ye esepelaka na ngai
tokoma mwasi na mobali. Oui, papa, kasi nabenga ye papa. Ba moko ayebisi nga bi ye nde moto aza maître ndako wana elo moko te esalama na ndima ye kaka. So na ndimi ye te aobenga na ngai akoselanga mpe makambo mosusu epa atantine yonga basalaki na mboka na bino mpe sobutaki eyaki nde mpoza mobali oyanga biso nde ezalaki bongo obimala papa tobimani bambala ebele tantine 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 pardon papa makambo mona zopezala ndoki masiya enzambe bambala ebele moko mosusu tantine mpe azali ete na ndako tobimai na ye na ndako nde omona biso wana akendaka kotikanga na supermarché nde olobake aza papa azobatela mwana eza mpona bongo te tokoma mwasi na mobali magali oza ndoki nga napesi yo confiance mwana leki na nga sala ndenge nyonso olingi papa berse yo mpo ozwa affection papa te oyo kofuta nga na ndako na nga magali ya solo mwana ndeko na nga lelo na Kinshasa eza lisusu mpasi te ya kolongwa na statut ya locateur mpe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Terrain à vendre ya dimension lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15 na quartier Bibois commune ya Ntele à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende mosika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision oyo ezali cadeau pour na bino takoti na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yango oyo cadastre mamu nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo bino bomoni ke nga mona tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, Bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Magali Ozandoki. Ndoki te na Magali Emerald. Na ogiste na zo batela obenga Magali Emerald ogiste na obenga kombo nini? Magali Emerald diskosko Zambe na mono. Emerald. Komba mona ndeko nanga za Emerald. To Magali yango na yoka yoka komi Magali na zo banga pela zo komba nga Magali. Na confusion to pesa ngai. Yo za ndoki oza misa mabe na za ndoki te tantine eza vérité aza kuna na église tantine aza lisu na likambo aloba te tantine nde naza bokutu na nanga na zemi ya papa naza zemi ya papa biso na mboka nde basalanga bikilakila bongo so na longoli ka zemi na okufa na nga na bona akokufa. Mais la grande s'il te plaît makambo ko ba va aventure. C'est sérieux parce que c'est sérieux ici. Hein? Comment on court maman pardon, bon papa Fabien Koutanan s'il vous plaît. Tout dans le côté spiritualité. Pardon vraiment, papa Fabien s'il vous plaît Yaka. Maman, en tant que Maïnio Soyo, vous allez responsable, vous allez marier. Comment on a aujourd'hui moi on a grand frère, il y a petit frère et ton grand frère na yo. Tu as un micro s'il vous plaît? On a petit frère. Petit frère na yo. Thomas, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour, papa Bonjour. Fabien. Soit micro. Toyambio. Merci beaucoup, papa Chi. Papa Fabien, makamwe goleka wana bandi Hollandia on a bokebi. Ya zali tata mwasi ya comment na ye maman ezana ni?
Comment on a ni maman? Comment on a Magali nakende kuna na kombo Emeraude. Emeraude. Mais siko il y a Emeraude hein. Papa Fabien. Oui papa. Kambo ezo legila ngai ngala muna oneti mamuto muna ba film. Aya d'ailleurs yoki mamunyo so ndenge yolekela. En tant que monsieur Nzambe ni conseil nyoko ça tata mwasio na ndeko na biso za pembeni. Na mini tu azana zemi ya mobali ya maman donc on ne sait pas comment tu peux juger makambo. Merci beaucoup papa Chic pour na maloba. Je crois situation au Tozanamo nous avons affaire na otobengaka les 100 vendis. Ndo osomona ba répercussion ya makambo parce que so landi malamu bien omona ndeko alobi bien alobi tango azaki na mboka ezala ba cérémonie moko basala kapona ye. Donc spirituellement ba dotaye na esprit moko kati na ye oyo ezo seme makambo ebele oyo moni azosala donc aza soumis ka ya ko accomplir makambo oyo ba rite wana evanda ikati na ezosala yango zomona ke aseme beaucoup plus ou ezali ba tort na kati ya bato azana bango pembeni so moni ke beaucoup plus makambo asali eza makambo epena eza normal te ya liboso omona ayibi na identité ya muninga ya mibale a koti na ndaku ya bato aseme isusu trouble na kati ya nde yango moni beaucoup plus yango to sengaka beaucoup plus bato balanda nzela Yesu parce que yango nde ezali nzela ya bomoi ezali nzela ya ezali ya malamu mingi so totali omona Jean 10 ezoloba yango ebi moyibi ayaka beaucoup plus ka pona ko égorger ko boma ko seme ba trouble makamunyoso ndo zomona eza misala ya munguna parce que ba cérémonie wana eza ba cérémonie moko eza penza mabe makasi nde yango zomona ba couple ebele ezo subir makambo ebele oyo ye aye abotami na libota na ye akuti yango ezalaki na kati donc bango ba lekisi kaka na kati po ba empreinte wana esala pe continuité donc ndaza boye ceux qui aleki na délivrance te omona de génération en génération makambo yo continue kaka mais na etapo bakomi ya kozwana zemi na kati ndaku ya ebiso lobike makambo neti makambo na ye basele bikila mobali nyonso asepela na ye neti loko wana pe betala mwasi te kote wana. Oui wana eza ba semence ya ba sirène des eaux. Ba sirène des eaux nde bazaka la base ya ba biloko wana parce que omona yango nde omona beaucoup plus c'est beaucoup plus ba phénomène femme to mari de nuit na kati ya ba couple na nyonso ti esalemi je crois libala ya maman des avisés libala ya maman des avisés yango balukaka beaucoup plus moto aza pembeni ou akoki ko servir comme porte pour musala ya mulile kota na kati ya ndako eza makambo oyo nde mona Galates 5 je crois 21e verset ezoloba par rapport ya ba œuvre de la chair donc ba kutikati ne kolula les envies donc ndenga lula ki masana ye à chaque fois masana ya betela ke masolo ya ba papa ne na poto du lokola mutema ne ezaki vide donc eza na habitation moko te ya spiritualité ou être divine na kati na ye donc yango nde moni eseme makambo wana nyonso parce que so moni na Bible au na Bible ezo expliquer na Luc 11 je crois partir ba 20 quelques versets ezo expliquer di solo ya esprit mauvais so longo na kati ya mutu akei so moni ke bisika akei ezo kuta makambo malamu te akenda ko zo ba esprit autre cet esprit plus fort que lui ba koti na kati ya mutu donde makambo oyo donc ndeko na biso malgré abotami na kati ya libota oyo makambo ya mabe ezalaki ayoka ne pe lisolo ya Nzambe matikala ko pusa la vemeli ya Nzambe te yango mbe mukila mulili pe et profiter na yango et semer makambo na kati na ye mais c'est sirène des zones de moto à gérer makambo nyonso parce que elembo ya liboso ya sirène des eaux abundisaka mabala alingaka mabala surtout mabala oyo eza physique alingaka te ezala na kimia donc alingaka beaucoup plus bato bakabwana nde wana nde akoprofite soki mwasi ake kote na ye azosouffrir wana mari de nuit alandi ye soki mobali ake kote na ye azosouffrir femme de nuit alandi
yango neza musala wana beaucoup plus. Voilà, merci beaucoup papa Fabien. Maman Nabiso, na makambo nyonso eleki awa nini yokoki koloba? Ta voix s'il vous plaît. Papa ndo moninga na vandia. Asili maele. Asili maele de na vandia penza na zoe batela sala nini na. Asili maele papa. Waouh. La grande, dans tout ce que tu as fait, au Kosi, identité, aux place à moto, aucun akatanda ko bimina mobali ya maman, les loyo, lobby aux à l'est, au quoi koloba nini, tope ko conclure nini, liboso ya maman ko yokayo. Ainsi ka bolimbisi mama limbisa ngai, pe luka moye. Après, qu'on dévoile ma cambo, il nous a dit. So basembeli pona na ozonga na ngamboka. Ozonga mboka. Na vanda na lisusu ate. Ozo garder na zemi. Na longola na zemi ote na obota. Obota na yo. OK. Papa Fabien, na bandi bandi ko babolingo bomoni atosi cette émission, bomoni mama tokozongisa. Papa, mobali ya maman suko permettre biso d'accord. Hein? Toko beng ça papa. Suka rolinga pe ko ya na émission, c'est ça aussi le problème. Donc on a biso suite. Suki papa mete ke pesa biso passe. Mais maman sengi la sunga biso pour to solution na makambo ezo leka na kati ya ndora libala na ye. Mais maman na ngai komona lelo mobali oya yo ko kweisama epa ndeko na biso mwasi. Pona yo za envoûtement. Na ebite ceux qui pèsent envoûtement de kangiye ceux qui pèsent de envoûtement ya mwana o nga na bokoli na ndako na ande envoûtaki wana nga na ebite papa nyoso ka nzambe yemu kuka papa komona mwana lobi azana mutu moko azoyebisa tubela yo jango ya mea lolenge nini selon yo mutu ngo za nanya oyisa papa mama ndeko na bisa tubela makambo asala yo. C'est que nzamba lingi te makambo oyo azosala nzamba za na besoin ye abongwana po vi na ezala malamu azala mikumbe bela memi na likolo mapeka na ye wana et pas nzambe ndeka ende mutoko ko limbise pe mutoko ko trouver solution pour la vie na ye kaka nzambe. Merci beaucoup la grande. Papa Fabien, nous aurons koloba na dossier et puis aussi ces missions. Merci beaucoup papa Chic. Je crois par rapport à la question tuni mama ya mutu oya landaka ndeko pona koyebisa tubela. Je crois wana eza bitumba o nzamba koti na kati ya bomo ya mama. Nzambe nde azobundela ye. A cause ya mutema malamu na ye, a cause ya boboto na ye ndenge avivaka na bato. Ndi yango moni nzamba azobundela ye. Mais ndeko na biso lokola au moins mutema ne au moins ekiti andimi atubela makambo oyo. Je crois na part wana pe nzambe pa kosala bolamu et puisque soit leki na délivrance et que andimi a renoncer na ba cérémonie nyonso o basala ki likolo na ye. Je crois eleka nango malgré monde des eaux ezana makambo nango ebele mais nabi ke nzambe asa likolo ya makambo wana ndeko na biso akozala délivrer et puis na nina beta sete moko kozonga ne na mboka. Je crois eza important parce que mabele na bango ya mboka tisiko ba empreinte ne tikala kuna et que soka lobia zonga et que vie spirituelle ne soki mati nanu penza te ka kolina na molimo te akoza isusuka détecter po zonga isusuka na kati ya mabe wana yango ya moto eko senga osalele ba service à délivrance et puis kolendisa ye na kati ya bonzambe. Je crois soit combien moins affermi nde wana nde ye moko akoza décider po akende to akende te menga atake musala nzambe na kopekise pour le moment akende na nute. Merci beaucoup l'homme de Dieu quand même sur le sambo beaucoup tana muzindo to pe mission. Voilà. D'accord. To bondeli nzambe ya bikamwa Yesu Kristo, merci pona bolamu na yo oyo sali ete na kati esika oyo lokuta oyo dominaki
mais osali na bokasi ya bonzambe no ete vérité emimonisama. Mosantu nalingi ete otika pole na yo ainsi que puissance no ya bonzambe ekota na kati bisika molili ezwaki esika. Bitumba nyonso etelemaki na libala ya mama nkolo Yesu nalingi ete obundela ye olongisa ye nzamba lola. Pe natikeli ondeko na nga mwasi pona service ainsi que programme na ya délivrance kolo Yesu nalingi ete yo nde okamba biso na bokasi ya bonzambe na yo. Pe natiki pe émission na maboko no Seigneur okamba biso pe opesa biso toujours makasi en fait que totelema pona kosala o ezali musala na yo tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo etolobi amen. Amen. Merci bandeko balandi obazaki bele kota la biso na émission lelo nzamba mona bino to aussi sa dossier yo calmement na kimia nyonso et Dieu merci mama za muta kimia nzamba vraiment asima mutema na epo to aussi sa dossier mala mingi. Moi je vous dis un grand merci, on se retrouve prochainement. Bye bye. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a commis si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer, o bazala mikumba na bango, bo ya na ngo epai na nzambe yebo kwa ko décharger bino botala o bakobi décharger nakoki kobomba te bolamu nzambe asali ngai prophète baopportunité mpo na nga clémence ekomaki mpasi faveur ekomaki mpasi me ntango nazongi baopportunité oyo nga nakutani nango nakutani na baopportunité donc motu nyonso aza na besoin baopportunité na vie baporte efungwama bachance esala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine oyo nauti ozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzambe apesi nga bafaveur wana baopportunité efungwami donc badifficulté oyo nazalaki ya kokanga ngai ya makasi modele nzambe adébloka yango nayebaki te kekozala na bopete boye vraiment délivrance eza vraiment très nécessaire. Je suis une femme pour le salaire business pour que na linga makambo na ngeke bien mbongo pe monanaka et puis na za na faveur et pas batou tout ça na za na ba porte fungamaka en tout cas na sentir ngo makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa nzambe merci na makambo asalelinga no pesa pe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu kotelema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto lelo na Kinshasa eza lisusu mpasi te ya kolongwa na statut ya locateur mpe kokoma nkolo lopango occasion à ne pas rater baterrain à vendre ya badimension lokola 20 sur 20 20 sur 17 20 sur 15 na quartier Bibois commune ya Ntele à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision oyo ezali cadeau pour na bino takoti na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas mabele yango oyo cadastre mamu nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226.
tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaires. Toqué na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango enge banda na mois de septembre basoso na classe. Ndenge yo osepumonaka mpona kosombela bana no biloko soki mpo osepumoni mpona bana oyo baza innocent balingaka te ke baparent na bango bakufa me nzambe adesida ke baparent na bango bakufa epuis mpo asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza biso ngai na yo. Mpona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089.